HP Media. Bien-aimé, ba faux prophète, ba faux docteur, bazo ya lokola basai na nzambe ya solo, bazo te ya lokola basai na nzambe ya solo, bazwi sérieux balati, ba change même langage, ba yekolisa bango ndeni ya kolobela. Bien-aimé dans le Seigneur, bazo ya pene na biso lokola ba brebis, mais na kati na bango ba loup, bango bato ba mema bana nzambe. Ba faux pasteur, l'air bakendaka kozwa bakisi na bango, bakotaka na alliance ya monde des ténèbres. Alliance wana mutu nyonso tu oyo alandaka bango eza na réseaux sociaux, ezala na baeglise na bango esika bazali, bino nyonso tu boza na kati ya alliance, bino boyeba te boza na kati ya alliance. Siko alliance wana ekoreklame bino mokolo. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, ma famille dans le Seigneur. Ezal Susungai, évangéliste Linda. Nae, Isus na banda kuna bino ko apporter bino message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tika ete message oyo ekuta bino na kimia na kombo na Yesu Masiya. Bana na Nzambe lelo message ezali pona ba faux prophètes. Message ezali pona ba faux prophètes o bazo troubler bana Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozotika moment na biso na maboko ya Nzambe. Yango tozobondela Père de gloire, mon santu na lola, topesi yo merci. Kolo, tokoki kosala eloko moko te sans yo, Seigneur notre Dieu. Topesi yo merci pour l'opportunité pe grâce yo sali biso ngolo kolo. Naleka na biso ya pepe na yo pe na kopesa message eza na makasi na ngai te, me na lisungi na yo molimo mosantu. Yango papa na yo kotika moma oyo na sia loboko no yango ya molimo mosantu, na sengi lisungi na yo kamba zala liboso, yo nde enseigné, yo nde sosolisa, yo nde touché papa nyonso mpona lokumu na yo. Nasengi protection na yo Nzambe likolo bomoi na ngai, likolo pepe oyo baotala yango, sika kimia na yo eza likolo mabota nyonso tu oyo bakotala partout dans le monde entier sika bazwami na kombo na Yesu nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, na lingaki na yebisa na bandeko oyo baza lelo na bandaku boza na place ya kosambela te, esika bozwami partout, esika bozwami dans le monde entier, esika bozwami bohésite te bobenga ngai tobondela na bino elongo, tobondela mpo na bino elongo. Bien-aimé, ta mosu oza na problème quelconque, ta mosu obondelaka ozalaka na basujet moko ozwaka réponse te, bien-aimé kohésite te kobenga ngai tobondela na bino elongo. Bien-aimé dans le Seigneur, oza na problème moko boye kohésite te, toza wana mpona kose soutenir. Nzambe azosala nga ngolu, oyo azosala pepe na yo ngolu, ye pe asala yo ngolu. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo azolobela ngai ye pe alobela yo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango wana bandeko na ngai esika ozwami oza na problème moko, ozoyeba te bandeli mpe suka, ozoyeba te okomi na suka, tota mosu ozoluka place ya kobondela, okoma no fatigue mpona esika okutana makambo ebele, lelo fanda na ndako oza na place ya kobondela te. Bien-aimé, nabengi yo na kombo na Yesu, benga numero na ngai tobondela Nzambe ya bomoi, tobondela Nzambe ya solo, tobondela Nzambe oyo akela likolo na se. Ta ekomi mabe, ta ekomi mabe, tokeba na ba faux prophète. Yango message na biso ya journée ya lelo.
Bien-aimé, papa outi kolekisanga na expérience moko. A permettre que nakutana ba faux prophète na nzela na ngai. Pona ye babango makambo bazosala pona peuple na ye. Bien-aimé, c'est grave. Bien-aimé, nakutani na prophète moko. Alobi na prophète wana, là tokutani na ye bien-aimé dans le Seigneur. Anti koloba nani o nga naza. Anti koloba concernant nga. Bien-aimé, makambo banda koloba ezaki nango vrai. C'est ça. Ezaki na yango, ezaki vraiment yango. Mais malheureusement, aza na ye ya papa te. Aza na ye ya nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur. L'air na zongi. Alobi na ngai. O soki olingi avana bondela pona yo na makambo na yebisi yo. Batuni nga na makambo na yebisi eza ya solo to eza ya solo. Tenga yebisi mambo yebisi nga eza ya solo. Majorité oyo yebisi nga eza vraiment yango. Apa alobi na ngai. Eza likambo moko boye. Elingi ya so lingi na soutenir na ba prière. En tout cas, tindela nga mbongo. Nakota nango nakota na mata na ngomba. Nakomata na ngomba comme ça nakobondela pona likambo na yo. Ngabi oh. Ngai moko na bondelaka. Ngai moko na salaka nyonso tu. Ko bondela pona mutu fo senga nga mbongo po kumata na ngomba. Po senga nga mbongo. Po bondela pona nga bien-aimé na ebike bato ebele botombe na baka oyo. Botombe na ba piège oyo bien-aimé dans le Seigneur. L'air na ekolala papa zolo balanga nini. Omoni nde bazali. Bazali ya ngai te. Ba mususu lelo banganga oto bande komona o nakepa nganga boy. Nakepa bazalaka susu te bango nyonso to bakoma ba prophète bien-aimé dans le Seigneur. Tokomi na temps suka o papa lobaki bokomona ba faux prophète bakobima ta yango. Esenge na bana nzambe to lamuka to bima na kati ya ignorance. Ba faux prophète banganga nyonso to na bakoma ba faux prophète to keba. Bien-aimé dans le Seigneur. Abi bazoya na vêtement ba brebi baza ya ngai te ninda. Alobi bazolo ba makambo ya solo. O bango bazolo ba paseke ba keinde ba msusu ba ke kozwa kisi ya komuna via mutu. Bien-aimé tala niveau. Akei kozwa kisi ka po mona via mutu po lela ka mbongo place wana. Leo yo okoyoka keno ayebisho vi na yo, ayebisho vi na yo, ayebisho nyonso tu. Après akei après yo moni bongo lobi ke non aza vrai prophète tala kuta lobi na nga boy, alobi na nga boy, alobi bongo eza vrai mais aza nzambe te. Ake kozwa kisi po mona vi na yo. Après wana akosengo mbongo. O na makambo na yebisi yo naza na poso pesa mbongo po tokota ba prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tant et comme mabe. Bien-aimé bazokende kozwa kisi po bayeba ba via bato. Après avoir koloba na yo bongo baza na solution te po bapesa na problème wana. Na yebi te ba o bakuta na bango so bozwa solution na nzela na bango. Bazalaka na solution moko te. Pona kolakisa ke mutu asalaka pesaka solution eza nzambe, eza bango te. Akwe ko ya koloba na yo, alobi no makambo oui, après solution eza wapi? Lobiko eza wapi? Délivrance eza wapi? Ekotikala kozala te. Abanda kokanga yo ndenge abanda koloba lelo. Oh namoni problème boye. Kota bana, sele, pesa mbongo boye, poto bonda pona mwana boye, pona me, bien-aimé, bas makambo ezebele. Ba mususu komona bazo senga mbongo, pona lekisa mutu na délivrance. Est-ce que yo mutu ko délivrer mutu wana po senga mbongo? Bien-aimé dans le Seigneur, to lamuka. Ba faux prophète ba komi ebele. To telema, to luka ko bondela nzambe biso moko. To sa ba expérience biso moko na nzambe ke mutu na nzela ya mutu. Bien-aimé, ta wana eza sute. Molimo nzambe eza wana. O nyonso to kokota na kati ya chambre na ya kangi porte na ye. Abeleli nzambe koyoka yo. Kokeno te ko dépend na ba pasteur te ko dépend na mutu te. Lukaka nzambe na yo. Yo moko pe yekola ko bondela yo moko. Bien-aimé, Bible lobi na biso na livre ya 2 Pierre.
chapitre 2 dans le verset 1. Bible ezoloba boye. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Lelo pe linatan na biso awa eza na ba faux prophètes o ba bimi gauche droite bien aimé bango nyonso to bakoti na musala ya Nzambe. Baye kaka pona ko mbriye bana Nzambe. Bango wana ba faux prophètes na bazo fingisa kombo Nzambe. Bango wana kaka mutu bazo sala makambo mabe lelo batu bakomi na dégoût ya kobondela. Dégoût ya komipesa na makambo Nzambe a cause ya makambo bakute na ngwa nzela basala Nzambe na nzela ba prophètes. Bien aimé ba Bible lobi. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ba docteur bazali ba pasteur, ba faux pasteur, lelo ba faux pasteur ba tondami. Ba koloba malamu ba enseigner malamu ko senti que non, azoteya vraiment. Mais na sima ya Bible na ye y a quelque chose. Na se ya Bible na ye bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose aza Nzambe te. Aza lisusu ya Nzambe te, esa teka am na ekala. Bazoteka ba ami ya batu nyonso to bazolanda ye sans le savoir bino bo comprendre ngo te eza makambo ya spirituel. Soki ya za na alliance moko quelque part boyoka bien aimé. Ba faux pasteur l'air bakendaka kozwa bakisi na bango bakotaka na alliance ya monde des ténèbres. Alliance wana mutu nyonso tu oyo alandaka bango eza na réseaux sociaux. Ezala na ba église na bango esika bazali bino nyonso tu boza na kati ya alliance bino boyeba te boza na kati ya alliance. Siko alliance wana ko réclamer bino mukolo neti que non okufi okomona ye pasteur wana so yebi soki oza na alliance na ye. Parce que Nzambe oyo azosala eza Nzambe ya Biblia te. Eza Nzambe ase ya moyo yo. Aza na ba alliance ase ya moyo yo. Yo kanisi que non okoti na kati ya église ya solo ozotala pasteur a solo la pasteur so la cause ya mateya te ya kabien. Bien aimé dans le Seigneur, quand on koti sayo na kati alliance ya mokili o ya se amoyo yo. Siko mukolo wana bien aimé okozanga place okusutuka tamso bande ko tamona kobanga Nzambe. Mais à cause alliance wana réclamer yo. Bato ebele bazokuta manaka oyo. Bazoke na li felo. Yango papa yebisi ngai kende ko yebisa bana na ngai. Ta o eza suta ya otambo na kati ya ignorance te. Désiraka molimo mo santu pa sosolisaka yo mabomba mi bien aimé. Alakisa yo entourage na yo, alakisa yo pasteur nini oyo oza na ye. Bien aimé, toza kaka na des messages oyo eza ya dernier temps. Message ya sanctification na ya repentance. Toza na des messages. Message ya prospérité bien aimé. Eza yango te. Eza yango te. Kyo zala na kimia ekosala bien aimé soki ka muto ozotamwa na obanga Nzambe Nzambe akobundela yo vino ekoma facile. Mais soki yo ozotambola na vie ebanga Nzambe te ata prophète yango alobi ndenge nini eloko moko te. Muto asalaka eza Nzambe eza bango te. Yango Bible elobi tokomona ba faux prophètes baza déjà parmi nous. Il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. La Bible qui introduisent des insectes pernicieux et qui renia le maître qui les a rachetés. Bien, baza ko introduire makambo o eza Nzambe te kati na biso. Baza ko kotisa biso na ba alliance ase ya moyo yo. Baza ko kotisa makambo mabe ba séparation makambo ebele parmi peuple ya Nzambe. Baza kwa niye mutu oyo arachete bango. Ba niye bango na ndenge nini? Abandonner Christ. Abandonner vie ya solo. Nzambo abengaki bango na mission wana ba abandonner lelo bakoma ko kende pona nini? Bakoma ko kende na banzamba se moyo pona na cause ya vie pressée. Bien aimé dans le Seigneur, balingi mbongo mingi. Bien aimé, to ça l'attention. Balobi ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs suivront dans leur dissolution. Ebele ya batu bakolanda bango. Ebele pe ya ba pasteur wana ba faux prophète na ba faux pasteur wana. Tozo mona kata ba église na bango batu ebele. Tozo mona na ba réseaux sociaux batu ebele bazolanda bango. Bien aimé ndenge ka yo zolanda faux pasteur, ndenge zolanda faux prophète, ndenge pa zokota yo na kata alliance na ye, ndenge pe mukolo wana
ozanga place ya kokende. Bien aimé tosala attention tolamuka na pongi. Yango nalobaki totangaka Bible. Si tozotanga Bible moto akosa ngai nayo aza te nyonso te eza na kati ya Bible. Olingi otambola na bosolo eza na kati ya Bible, eza nulle part ailleurs. Eza na kati ya Bible. Bible elobi lisusu toza na 2. Bible elobi la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Lelo voix ya vérité nzela ya bosolo ezali ekomi kofingama. Kombo Yesu ekomi kofingama na se ya moyo ya cause ya ba faux pasteur, à cause ya ba faux prophète. Balobi makambo epa bana nzambe kokisami te. Pona nini mutu akokisaka eza nzambe? Ya koloba moni oya moni, oui, c'est vrai moni. Après, résultat eza nini? Solution eza nini? Bamemaka jamais solution. Lelo ba faux pasteur ba kabola ba couple. Lelo ba faux pasteur ba mema désordre na ba famille. Lelo kombo nzambe koma kofinga ma cause ya ba faux pasteur, à cause ya ba faux prophète. Bana na nzambe jusqu'à quand on remet na kati ya ignorance oyo. Jusqu'à quand on bima na kati ya ignorance bien aimé dans le Seigneur. To bima na kati ya ignorance ta isa susute. To luka sko to yeba le vrai Dieu, le véritable Dieu. O nzambe na biso asalaka te. Qui t'a dit bien aimé miracle zo salema. O bondel pona mutu nzamba bikisi. Soki nga na bondel pona mutu eza te ke nga muna bikisi mutu wana eza nzambe aza kati na nganda bikisi mutu wana. C'est pas ngai sikona ke kosenga mbongo pona nini mutu wana biki na ndenge nini bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé toko continuer pe bokoye ba vérité makambo oyo. Papa pesa nga ba verset biblique ava yebisa ngai. Tanga na verset boy. Tala baza boy alakisi ngai okomona bango bilembo na bango baza boy. Bien aimé to mona ngo na message oyo. Zalati na suka pour moi comprendre makambo. Bien aimé dans le Seigneur. Message à nzambe komi calomnie à cause ya bango. Lelo maloba nzambe ba chrétien ba komi ko baye ko sambela à cause ya ba makambo ba kutana nango na ba vie chrétienne. Lelo ba koma ba mususu ba abandona via nzambe ba zonga na mokili po nini makambo mabe ba kutana nango. Lelo batu ba boya kosambela cause ya ba faux pasteur, à cause ya ba faux prophète o bakuta na bango la o bakuta na nzela na bango. Bien aimé dans le Seigneur, faute nyonso to ezali ya ngai na yo, parce que papa na biso apesa ki biso makomi to tanga ka po muta kosa biso te po yango nde eza vérité, mais to tanga ka yango te tozozwa kilo ya kofongola Bible ya kotanga pona koyeba vérité, pona kotamba na kati ya vérité, mais tozoziela batangela biso Bible. Tozozela ba fongolela biso ba enseigner biso. Bien aimé dans le Seigneur, le temps que yo zozela pour ba fongolela yo ba tangisa yo. Bien aimé, est-ce que za nzam o azo tangisa wana, est-ce que za nzam? Bien aimé tant ezate comme mutu za na Bible na yo fongola Bible. Na problème ni soto za nango eza na kati ya Bible, solution eza na kati ya Bible. Bien aimé, Bible oyo ezali ye moko nzambe. Lui-même, il est la parole. Bible lobi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, le livre, oh, les livres ya pamba te. Eza livre qu'on néglige te. Eza liye moko nzambe. Tango zo tambola na Bible, tango zo fongola Bible, zo solo la na nzambe, bien aimé dans le Seigneur. Bible lobi na biso na Jean 1, il n'y a rien qui a été fait sans elle. Et là, comment on a ça, mon kilo est salemi sans liloba ya nzambe, sans ma commis, ezate. Yango mutu moko ta yela un message que non, nga message na ngai, ezalaka na kati ya ma comité. Oh, musana nzambe azo pesa yo ba prophétie, o eza na kati ya Bible te, o eza ni verset biblique bien aimé kondima yango te. Kondima yango te, bien aimé. Papa aye moko azali loba. Makambu nyonso tu verse makambu nyonso ya loba ka eza na kati ya loba, eza na kati ya verset Bible, eza na kati ya Bible. Aza na liloba moko te ya loba ka libanda ya Bible, ezate. Ezate mutako sabino te. Ofongola miso. Yango wana bien aimé tozokende na livre Matthieu 7 verset nango 15 ti na 20. Bible lobi na biso boye, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimés, ba faux prophètes, ba faux docteurs,
bazoya lokola basali na nzambe ya solo, bazoteya lokola basali na nzambe ya solo, bazwi serie balati bachange même langage bayekolisa bango ndeni ya kolobela. Bien-aimé dans le Seigneur, bazoya penepene na biso lokola ba brebis, mais na kati na bango balu, bango bato baomema bana nzambe be na lifelo, bango bato bazobungisa bana nzambe, bango bato bazosala ke bana nzambe lelo bakoka kobondela te, bakoka kondimela nzambe te, bazangisa bazanga foi. Bien-aimé, okomona bazolakisa yo kobondela moni bapaster wana oza na ka moko boye luka ye apeso solution mpona ka na okozwa ye te, luka ye mpo abondela mpona likambo nako okozwa ye te, bazalaka disponible te, bamonanaka te, bamonanaka te, bakoma ondire bango bakoma neti soki mpe spécial so mpe ndenge nini. Bien-aimé, balou ravisseur, babible lobi, vous les connaîtrez à leurs fruits. Tokoyeba bango na ba fruits na bango, bien-aimé, tozala na discernement. Tala pasteur na yo o aza na pembe na yo, ba fruits nini oyo azobimisa, est-ce que eza bon nzambe to eza bon nzambe te? Prophète wana entouré yo wana, fruits nini azobimisa, est-ce que eza bon nzambe to eza bon nzambe te? Bien-aimé, tokomona yango nde tozokita. Abi tokoyeba bango na ba fruits na bango. Bible lobi, cueillera-t-on les raisins sur les épines ou les figues sur les charbons? Donc nzete ya manga ekoki kobimisa safu te, nzete ya safu ekoki kobimisa manga te. Bien-aimé, chaque nzete fo ebimisa fruit na yango. Yango papa lobi tokoyeba bango na ba fruit na bango. Sikomi tala pasteur na yo, tala mosala na nzambe aza pembe na yo, fruit nini ye azobimisa. Bien-aimé, bima na ignorance. Bible lobi na 17, tout arbre porte de bons fruits, mais tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Nzete ya malamu ebimisaka ba fruits ya malamu, mais nzete ya mabe ebimisaka toujours ba fruits ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokemba la mona 20, Bible lobi, c'est donc à leurs fruits que vous les connaissiez. Tokoyeba bango na ba fruits na bango. Bien-aimé, okendaka na église lisundia pasteur ezate. Pasteur alandela même alandelaka yo te. Omona oza na kabo abondelaka te po azwa solution, kuna solution ezala te. Bien-aimé dans le Seigneur, siko nzambe nini tozosala, nzambe yango akufa alobaka te. Okendaka église oyoka ta voix nzambe, toyoka ta Saint-Esprit te. Bien-aimé, bamususu pe bazwa esprit ya mabe lobaka, esprit ya mabe lobaka na kati ya église wana. Yozo kaza neti bazo prophétiser, bazo kwesa bato, mais siko problème eza solution nde. Bapesaka solution te. Muto aye na maladi banda ume na maladi na kati ya église na solution ezala te, po bango bana solution te. Oye na problème, bana bazana ba problème à santé nini, solution ezalaka te na kati ya église wana. Ba faux prophète na babemaka solution te, bien-aimé, tokeba na bango. Tokeba na bango, bien-aimé. Papa lobi na ngai na livre ya Romains 16 verset 17. Dans livre ya Romains 16 verset 17 à 18, papa loba ki bo lobi boy. Abi okomona bango bazoya na ba via batu ko séparer. Bazoya na via batu na séparation, bazo séparer ba via batu, bazoya na ba division, bayaka pona unité te, bayaka pona koluka kimia te, bayaka kana ba problème. Kokuta nona bango ekomaka lelo problème na ndaku, lelo amoni boy, lobi amoni boy, lelo amoni boy, lobi amoni boy, pesa kaka sema kaka bozala kana bango, bobondela kaka résultat zate, lelo komona démon boy, bamona ka ba démon ba pasteur wana, ba faux prophète wana, bamona ka ba démon. Bien-aimé dans le Seigneur, tokoyo kokumisa ba démon te, tokoyo kotombola ba démon te. E bongo Jésus-Christ, e bongo lèvre de la kweza wapi, so tokomi kotombola ba biloko ezanga tina wana. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka notre Dieu, il est le tout-puissant. Ati alingi kotika biso na ignorance te, yango apesi biso makomi oto bima na kati ya ignorance oyo. Bible lobi na biso na Romains 16 verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions. Tomike bisa na ba oyo bazoya na ba vie na biso ko causer ba division na ba couple. Combien de couples les a séparés à cause de ba faux pasteur, à cause de ba faux docteur. Bien-aimé, nzambe na biso za nzamba division te.
nzambe na biso aza nzambe ya paix. Akoki jamais koya komema division na kati ya couple na peu importe situation, peu importe likambo aza na mpona komema solution na kati ya couple na yo. Aza na pote mpona kodivise couple. Lelo mabote ebele bana ebele bazotelenga na cause ya bapasteur parce que asepare yo na mobali na yo parce que amoni ke mobali no aza dire yango alingi ke osala yo moko mpo abendo mbongo bien. Objectif na bango ezali babendo mbongo. En plus là azokabolo na mobali na yo po ekanga yo bien aimé dans le Seigneur lobi maloba wana ekokanga yo. Pour l'air yo ko séparer na mobali est-ce qu'on vanda bongo okovanda bongo to kendo luka mobali mususu. Après avoir koluka mobali mususu maloba Bible yokangi yo lobi ke non soki okabwani na mobali okoki kobala te fo zala bongo. Siko bien aimé dans le Seigneur bazo mema batu na kati ya libulu batu ebele na kati ya libulu papa lobi na journée moko combien de batu wake dans lifelo combien siko bakoti lola omona na journée moko boy mutu pa continue lola zate mais belé batu nyonso bakufa bakeye lifelo tala na monde entier na journée combien bakufa direction na bango eza wapi siko papa lobi na sala place wana na epona mutu te mais à cause ya ignorance ngano nezo tinda ngano tukenda ko sertuvaka na lifelo bien aimé ceux ka mutu akati mutema c'est fini la fin de toute chose c'est ça obandi sikoyo kofuta ko vivre sikoyo vie oyo pasaki so pasaki via malamu na se ya moyo yango sikoyo ba fruit na yo sikoyo ekofutama ok na lola mais soki ozalaki na banzela mabe tokutana comme na basala nzambe mabe ozalaki na makambo ya kati ya ignorance olingani koyeba makambo ya nzambe te bien aimé direction lifelo tobima to sauver ba âme na biso bien aimé Bible lobi to prenez garde na bango to mikebisa na ba o ba mema ba division ba scandale na kati ya ba couple na kati ya ba famille bien aimé to keba na bango o na moni mwasi na aza misala mabe na moni mobali na aza misala mabe na moni mwana na bien aimé to keba après avoir na misala mabe ni rien n'est impossible à notre Dieu bonde la po misala mabe ane longwa bonde la po ba famille ekangolama yo ye pona kokabola batu te soko kanisi so kabonda ndoki atiki yo non tozomona bandoki na bafriki bazoya kolanda batu tina bapoto bien aimé dans le Seigneur ndoki bakimaka ete ndoki babondelaka bien aimé ndoki aza eloko te bien aimé na oyebi so oza na nzamba solo ndoki akoki kopusa na pembeni na yo te akozala projecteur kima yo parce que ayebi ke kokutana na yo na ye okobebisa misala na ye bien aimé dans le Seigneur totambolaka na obanga nzambe totambola kobanga nzambe bien aimé ndoki akokima musika na yo lelo tokoma kobanga bandoki ole tobanga nzambe ndoki aza na eloko nini bien aimé dans le Seigneur babanga kabiso bien aimé parce que nous avons oyo aza kati na biso aza le tout puissant oyo aza kati na biso aza le plus fort tango ya telemaka nde na kotelema bien aimé dans le Seigneur simba nzamba solo po mona esengo ya vie chrétien simba nzamba solo po mona bademo nde bakimaka na nzela na yo bien aimé dans le Seigneur papa lobi au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu éloignez-vous d'eux papa zosengana to s'éloigner na baenseignement na bango to s'éloigner pembe na bango na batu bazoya na ba division na ba couple na biso na ba vie na biso na ba famille na biso to keba bango bamonaka makambo bien aimé bamonaka makambo après avoir komona solution ezalaka te to keba na bango car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Bien-aimé na 18 balobi bato lolenge wana bazo ko servir nzambe ya ngai na yo te nzambo akela ngai na yo te bazo ko servir ba nzamba se a moyo yo tokeba Bible lobi bazo ko servir nzambe na biso te mais leur propre ventre bazo sala tout pour pesa bango mbongo bazo sala tout pour nini ba benda ka yo mbongo bien-aimé bima na kati ya ignorance omona mosali na nzambe aya moni bongo apo abandi kosenga mbongo abonde mpona muta maladi abandi kosenga mbongo bien aimé ekomami na makomi nini place nini ekomami ke bondela mpona muta maladi apesa mbongo omona avana bondela mpona yo opesa mbongo bien aimé na verse nini ekomami Bible elobi bazwa kosalela ventre na bango
baza wana bazosalela kaka limabumu na bango bien aimé, baza wana mpona koluka mbongo commerce ekota na kati ya makambo ya nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, baza kosalela ventre na bango et par les paroles douces et frataises. Bien aimé, baza na ba parole douce andi ko bloba na yo mona pena oui ozondimaka na kati ya ignorance oui eza solo bazo kokosa yo bien aimé, baza kokosa maloba frataises maloba douce bien aimé, ba na biso bino na début ke ba yekola bakota cour ya koloba etaki mosala na nzambe nga lobaka. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui met tout. Moi, na nzambe wa solo baza molimo mo santo bien aimé, yo moko senti que oya za molimo mo santo. Oya za na nzamba solo. To senga ka esprit ya discernement. Te ba ko discerner tant eza mabe. Tant eza mabe ba luba koti na kati ya zamba. Ba luba koti na kati ya peuple ya nzambe. To isa na discernement ya ko yeba oya za ya nani, oya za ya ndangambu nini. Bien aimé, marchons avec l'esprit. Totambola na molimo mo santo. Bien aimé dans le Seigneur. Bibelobi, ils séduisent des cœurs de simples. Bazako séduire batebele ba pasteur wana, ba faux prophète wana. Bazako séduire batebele. Bazako séduire bien aimé à cause d'intérêt na bango, à cause bien aimé ya mbongo. Yango siko bazokende kokotaka partout pona koluka eke bakanga bana nzambe to lamuka zwaka makomi tangaka makomi bondelaka na oyo ekomami bien aimé komona changement na vie chrétienne na yo. Oza na besoin pasteur atia loboko te. Bien aimé bazotia bana na nzambe maboko na mutu. Bien aimé keba kopesaka loboko na mutu na yo pa bato. Kopesaka mutu ne pa mosala na nzambe te. Surtout oyo yebi kaza solo te. Ya ba solo bazali me ya solo pete bazali keba na nani yo pesa mutu na yo epa ya mutu bazo ya kozwa oya yo bazo kene nango okomona pasteur na kati eglise adingaka kopose maboko na ye likolo ya mutu kita dipo mutu abuka bika foka kopose maboko ebongo biso oto bondela pona mutu aza musika me na musika ka wana biki bapose loboko te. E bongo ndenge nini kaka foko pose ka mutu loboko na mutu pa bika. Bien aimé, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Na kati ya ignorance tozo tia mitu bazo zoya biso bazo kedango. Bazo zoya biso bazo kedango. O mona pasteur a côté l'église non na teita bandi ko sala délivrance. Délivrance na sala yango na molimo nini? O eza kati na ye. Aloko tia yango côté nini bien aimé tokeba. Tokeba. Tozo zala trop na confiance à ba pasteur o balobaka français belé na minoko. Tozo zala trop ba confiance à ba pasteur o pani yaza berger na yo qui t'a dit. Soki aza pasteur ya solo oui, aza berger parce que papa établi un tant que berger. Mais soki aza pasteur ya solo te bien aimé, babi toko yeba ye na ba fruit na bango. Au moins na pasteur anaza makambo mabe yo lobi ke non makambo na mabe tali yo te yo soki no ko sambela. Nzambe ni yo soki ko sambela. Nzambe ni yo ke ko samba bi ko yeba na ba fruit bazo la kiso ba fruit na etala pasteur azabo yo so boya kondima cause ya confiance à cause ya fanatisme oyo za nango pona pasteur ozo défendre pasteur amabe bien aimé keba tozana ba liste suna bimu comme suna leka na tenanda ko tanga ba kombo bondima te boko ndima te baza ba vêtements ba brebis vêtements ba brebis comme si basa nzamba solo ba lokuta ba faux pasteur ba faux prophète keba na bango bien aimé dans le Seigneur liste na bango eza déjà ba kombo na bango ezali bien aimé tokeba Bible lobi na ngai na yo ka makomi bien aimé to lakisa bango makomi muto ye ko sengo mbongo pa bondela pona yo mais lakisa makomi soko lakisa makomi ako ya lisusu te po ko bonda pe pona ya ofele te po bango basala loko ofele te. Mais yo kasi ko Bible zolo bananga na yo nini. Bible lobi na livre Matthieu 7 verset 8. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. O ezali musala papa tindi ngai etake évangéliste na kende ko prêcher na yebisa bana na yeke le royaume des cieux est proche. Bo se repentir, bo préparer bo moina bino pona nini bo kota na bokonzi ya likolo. Maloba wana ezalaka sute. Repentance ezalaka sute. Sanctification ezalaka sute mateya wana bakunda yango bakoma koteya batu selon ba désir selon ndenge mokili ezokendelela.
selon mopepe ya mokili oyo, selon avion, selon masuwa ya mokili ndenge ezokende, selon makambo bango bazomona na vie ya mutu yango bakomi koteya yo selon likambo na yo. Bien aimé dans le Seigneur, oh est important la sanctification et la repentance. Préparez bon moi na yo pona bokonza likolo nyonso ekoleka. Bien aimé, oh mbongo zoluka, oh musalo zoluka, oh nyonso to ozuka ekoleka siko âme na yo. Oh est important âme na yo nde ezala sauver. Âme na yo ezala sauver, sinon si âme na ezala sauver toko passer éternité na lifelo. À quoi sert? O banda ko ke d'église croyant que ozo ke d'église à malam nzoka ndo kwela na maboko abato mabe. Bible lobi etindi ngai nakende ko prêcher naloba na bana na Nzambe que le royaume des cieux est proche. Alobi apesi ngai autorité en tant que mosali ya Nzamba solo, en tant que mwana na Nzamba solo, apesi ngai autorité alobi na ngai guérissez le malade. Alobi na ngai nini nakende pona mbema lobiko epai ya bato bazobela. Mais soko ke po bapaster wana babikisa bato te, babondela mpona bato te babika parce que baza molimo oyo ekoki kobikisa mutu te. Alobi na ngai nini na guérissez les malades. Kati na ngai naza na pouvoir o molimo mosantu atie kati na ngai na kobondela mpona mutu mpe abiki. Abi ressusciter le mort. Naza na pouvoir ya kobondela mpona mutu akufi pe asekwi parce que oyo aza kati na ngai ye nde mutu azosala eza nga te. Ye nde mutu azosala oyo aza kati na ngai. Il est le tout puissant. Bible elobi na biso esusu nini? Elobi purifier le lepe. Bato baza na ba problème. Ba lepe bato bazomona te. Bato basana ba maladi ebima na bambasu na kobondela mpona bango mpe bakobika bazwa guérison. Abi chasser les démons. Abi na biso ni to benga na ba démons mais to kabola ba famille te ko omoni ndoki na kati ya famille bandi ko kabola yango mais to benga na bango. Nous ne luttons pas contre la chair mais contre les esprits et les dominations. Bien aimé, toza ko lutter contre la chair mais toza lutter contre l'esprit o eza na kati ya mutu wana. Mais ce qu'on ndenge ni yo kende ko kabola mutu na okabola batu na chair? Non, toza lutter contre chair te. Tozo lutter contre ba domination, ba principauté, ba esprit eza kati ya mutu wana. Bien aimé, eza makambo molimo, eza makambo nzoto te. Ndeni yo komema séparation po moni mwana bato aza na kindoki. Ozwi mwana bato bien aimé, ozwi ye okaboli na famille. Ba benga na mwana na po aza na kindoki. Bien aimé, ndoki nde eza nini? Yo ko bonda sosa musala Nzambe solo, bonde la pona kindoki ane bima. Bonde la pona esprit wana benga nango na kombo na yesu ko kende. Erokende. Bien aimé que okabola bana batu, okabola foyer, lelo bana bakoma ba orphelin belé à cause ya ba faux pasteur. Lelo na ba friki, ba bote kabwana cause ya ba faux pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, to keba, a famille to tlamuka. To lamuka na pongi. Abina biso to chasser les démons parce qu'il nous a donné ce pouvoir là, ya ko benga na ba démons. Abe vous avez récit gratuit. Papa lobi na biso lobiko oto komema na bana na ye tozwi yango gratuit to pesi mbongo te. Bien aimé yoka bien zwa verset oyo toza na 8 Matthieu 10 verset 8 alobi to recevoir yango gratuit. Nani mosana Nzambe akenda azwi nguya papa pesi ye to papa bengi ye afutaki mbongo ababenga ye to nguya o bapesi ye afutaki mbongo lobo kendaki na monde éternel bofutaki ba sacrifice na yo yango wana olingi kosala ya ofele te. Mais soki oza mosali ya Nzamba solo ofuti eloko te papa pesi ngai na yo gratuit. Alobi to bikisa bana na ye gratuit, to sala musala na ye gratuit. Abi vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuit. To pesa gratuit. To ponda pona ba maladi ba bika. Gloire à Dieu. Lokumu eza ya papa eza ya ngai na yo te to sala eloko te. A utiliser biso ka lokola un simple instrument. Dona nzela na ngai na yo nde bandeko babiki komi kumisa te po eza ngai te. Bien aimé, eza te lokolo bonde pona mutu mutabiki komi mona ke ngai okomi bato bakomi koya koluka yo obondela pona bato okomi orgueil oliko kuta sina bato te okomi. Bien aimé, biloko ya bongo yango nde Nzamba linga te. Nzamba linga te. Nzamba ana posa bane bakangolama, aza na posa bane babika. Mais yo na mwa ngolo bapesi yo pe ya mukie wana mekomi kosala yango fier. Bien aimé, papa kitisaka
so bana monika muto bandi bon akitisaka ba oyo bamitombolaka. En plus okomi kosenga bana nzambe mbongo komi commerce na yo. Bien aimé, Bible lobi na ngai, l'ouvrier mérite son salaire. Eza peuple na ite mutu bafuta mais eza nzambe moko mutu akofuta yo en tant que serviteur parce que mutu a placé yo na elanga wana eza nzambe. Nzambe mutu a placé yo na musala na ye, jamais kokoki kokende pa ba peuple po bafuta yo, mais ye moko le bon patron ye akofuta yo. Ye akofuta yo. Alobi ozwi gratuit, pesa gratuit. Alobi, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Alobi na biso tozwa ni or, ni argent, ni monnaie. Alobi tozwa biloko wana te dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni détinique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite son salaire. Nani mofuti malamu ezali nzambe. Nani mofuti malamu? Yesu nde mofuti malamu. Bien aimé, ezate oyo bana kozangisa bana nzambe kimia. O mwana famille wana eza pauvre. Mwa loko mukete yo solo bakaka seme. Seme, aseme nini ana ngote. Apesa nini bien aimé azana ngote. Avo bonde apona mutu fa pesa yo quelque chose. To se repenti basana nzambe. Bana nzambe to fongola misto bima la kati ya ignorance. Lelo mabote komi kokabwana. Lelo makambo komi bela cause ya biso mo to ninko tambusa malakati ya vérité te o papa la biso tikeli biso. Mais to ningi toujours ko dépendre na batu. Bien aimé te kola to bana ko dépendre na batu o baza solo te za passe. Eza passe makambo komi belé. Voilà message oyo nazalaki nango ya kopesa nzambe nalola apambola biso. Voilà, ndeko nyonso to aza na problème ya kobondela, oza na place ya kobondela te, benga ngai na numéro eza affiché wana, benga ngai ya tout buba to ozwi ngai tututi te, kobanga na oteka lokwa nde na mon appel na peut-être naza kati ba prière na ko rappeler yo. Donc voilà, nzambe nalola apambola bino. Bon, benga ngai oza na problème malade, oza na problème bien aimé, alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués. Ozoya na problème na yo pa la ngai te, ozoya na problème na ona nzela ka na ngai na canal na ngai ndo mona loboko ya nzambe. Donc oza na difficulté ko bondela, oza na difficulté zo ko suko tanga Bible te, yaka bien aimé dans le Seigneur to travailler longo pe vie na yo ko changer. Tika nzambe na lola apambola bino. Kimia na mokonze tambola kati na biso to kutana la prochaine. Kutana la prochaine. Kutana la prochaine. HP Media.